Coucou la famille, bonjour, bonsoir, bon vendredi, bon début à week-end, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizubino, boboto bondeko, nakati ya mabota nabino. Shalom, shalom naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika bizubino. Vraiment, to PCP matondo na bakimbangiste, boboto bondeko na bandeko na église ya catholique. Respect, makasi na ba chef coutumier na biso. Vraiment, toute tendance confondue. Bino nyo sobolinga ka la danoise. Mamale ki na bino, bambote ebele. Et même mission, laïke yango. Tiens-moi très bien na wana et comme noir. Et au sala bien makasi. Partagez aussi pour nous avoir sa conscience. Parce que les lots au solo là. Makambo o ekomeli pasteur Marcelo eko komela mutunyo surtout et puis après yango nde ezalaka biloko musu osalaki ozolobake ya solo tala likambo eza botikana mibatela tala bana nanga nde batikali tala bana nanga naza conscient ke bana nanga baza boye bande kunanga tozana ba famille ebele ba mama ebele ba famille ebele bazana bana bazana handicap et cause la ya po, cause la ya koloba, et cause la ya boy, cause la ya boy. Bana wana balingaka assistance à bien, ezakaka ya ba parents, surtout ceux boza en couple, bana wana bazalaka heureux, bazalaka heureuse. Ceux qui peuvent divorcer, bana wana bazalaka na pasi makasi parce que maman kotika la yemoko, to yebi mobali ya kubala te eska ko supporter ba caprice ya bana wana. Ou bien ceux qui papa tikali yemoko surtout na kaya liwa na kakutu ya bokabwani bana ba se partageara na bango et puis maman za toujours maman za wana azo ko s'occuper na bango neti par exemple le kaya bana ya Marcelo bato bozoto ba maman na bango bande ko s'occuper na bango ko zo soya ba crème na bango heureusement nzambe aza malamu bango basi bakoli j'espère que ba yebi ko zo soin ya pona bango. Alors bande konangai Marcelo aza pasteur moko ya matalana ya kosakana te. Yango bande konanga to kochamwa audio pona ndenge Marcelo aza ko expliquer problème ya bana na ye ya po ya bana na ye ndeni bandoko zo soin et la musape ba papa mususu et pe sa bolingo na kati ya bana et puis to na suka soki video ne ko fungwama to kotala pendenge Marcelo après liwa ya mwasi na ye après kokunda asala milakisaki bomona ndenge nini akomi vraiment liwa ya mwasi na ye bandeko mwasi na ye azali kolalisa Marcelo te azali ko bimela ye donc Marcelo azai suna kimia te mbala moko a se fondre mbala moko azawana aza kokanisa eloko nini asala amonike ba pasteur nyonso ezalo ko ndenge zobozi azalaki amoni akomi en danger mais azoye bata sala nyo moni ke ba pasteur nyonso oyo ya ko consulter yemoko lobango to entre parenthèses zobozi pe à son âme baza bato misala ya molili donc yango lobaki atika kana kende na maikari na kende komi kwelela kuna pe place akendeki akepena na libuluma zengele ndenge moko na ndenge pasteur na biso na retour kozonga na bonzambe ezalaka pasi bande konanga surtout soko koti bikota kota. Alors siko soki mwasi azobimela ye ndenge wana siko susi na ye kominini akende kobenga basango bande konangai bato oyo ye afinga bato oyo ye alobaki ke église catholique ezali salle d'attente ya kokota na lifelo nde sika pa akende kolela d'abord molimo ya mwasi na ye siko basango mutu bakosunga ye mpona bakanga molimo wana mpona ye azwa kimia bandeko nanga ayebi ke place nyonso akokende bapaster nyonso oyo akolinga koassiste ayebi ke éclairage ke ekatani ayebi ke ekozala nango mbutu alors bandeko nanga eza pasi tokende na bokebi nyonso tozokende toyoka nanu révélation oyo ya pasteur Marcelo concernant bana na ye après tokoyoka oyo abimi médiatiquement après liwa ya mwasi na ye kovanda bombola nde na bokebi nyonso nini ayebisi biso na kati ya communauté. Une fois, mon épouse est allée visiter un orphelinat. Voilà. C'était l'orphelinat des albinos.
il y avait une 50aine d'enfants albinos. Voilà. Mais quand on a fait des statistiques, ce n'étaient pas des orphelins. Ils étaient à l'orphelinat. Ils étaient jetés par leurs propres parents. Soit par la mère, qui jette son enfant parce que sa belle famille ne va pas accepter, ou son mari ne va pas l'aimer, soit parce que l'enfant est sorcier. Pour eux, la peau, c'est la sorcellerie. Et elle est allée là-bas, elle a été choquée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 enfants albinos. Mon fils est né albinos. Ma deuxième fille est albinos. Tant moi, si n'a zaki na bon moi, moi si n'a kende kota la centre moko ya bana ya ba albinos. A komi kuna ake kukuta bana ba albinos wana ba tchekengo ezana kwa ba bengengo orphelinat. Ya bana oyo ya ba albinos elaxine bano ba parents na bango ba kufa lem so moko lem so bango so bale ba kufi normalement bano ba tchaka bango pe na orphelinat so to landi définition bien ezalaka bano ba tata na mama bazali susute bo bana muso pe bazaka mama ba bwaki ou bien ba mama za incapable ya kobokola bana wana ba muso pe bakende na orphelinat mais biso sko orphelinat ya Congo tellement ba pasteur ba sala nyo surtout division et kota na kati ya ba famille ya bato parce que Bible nous dit a souligner yango bien le diable ayaka kokota pona a diviser pour mieux régner pona muto a régner ayaka ko diviser bato nyoso wana ba congolais boyoka kangote. Ce qui pasteur azoté a toujours la sorcellerie pour diviser vos familles. Yaya faut l'aimer la makambouana. Cela veut dire qu'alinga zoyo. Même si vous avez kwa libala mobile yazo diviser yo. Alingo zana ba camarade. Alingo zana batute. Faut faire attention. Biti na ye wana tuna e bien bato wana basali yo nini na mukili o foza ka na muto pona soka to kwei na nzela bato ka mutu ba ya ko telemisa yo ba obengelo ambulance pona nini oligina zana ba camarade te pona nini oligina zana famille na ngate faut toujours demander parce que alingi yeba ki alinga koti sayo makambu ya mabe alinga koti sayo makambu moko boy un jour ko memo na ruine bongo soki lobi mobile yango akufi siko ko wana nde okozonga la famille wana nde ko luka ba camarade ko vanda na libala na hypocrisie te voilà bande ko nanga tokende. Une fois mon épouse est allée il faut na tiango camion en orphelinat. Parce que dans deux ans les bandits il y avait une 50aine d'enfants albinos. 50. Mais quand on a fait des statistiques, ce n'étaient pas des orphelins. Ils étaient à l'orphelinat. Ils étaient jetés par leurs propres parents. Soit par la mère, qui jette son enfant parce que sa belle famille ne va pas accepter ou son mari ne va pas l'aimer. Soit parce que pour eux, la peau, c'est la sorcellerie. Et elle est allée là-bas, elle a été choquée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 enfants albinos. Ma deuxième fille est albinos, ma fille aînée. Et les 2 autres ne sont pas albinos. Donc j'ai 2 enfants albinos et 2 enfants qui ne le sont pas. Quand je les ai eus, je les ai reçus comme tout autre enfant. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance. Sur le plan scientifique, il est impossible qu'un enfant soit albinos sans que le père et la mère aient les 2 des gènes d'albinisme. Cette connaissance. Donc, Marcelo lobi tanga bota ki bango accepta ki bango parce que lobi mwana ya albinos bolanda ba mama abota makaka teke faut les 2 parents bazala na ba gène wana ya ba albinos pona ba bota mwana ya bongo so ika mama mtazana ye papa zana ete mwana na obota mate donc soki bokutani bino mibale bozana ngo nde yango tango ya bota ki mwana ne andima ki bango automatiquement parce que lobi ok na zana ngo yango pe na boti mwana bongo ne m'a pas amené à dire c'est la faute de ma femme. C'est nous 2 et ce n'est pas une faute. Voilà. Parce qu'un enfant est un enfant. Ce n'est pas aussi une faute. C'est seulement avoir peu de mélanine. C'est tout. Rien que ça. Et lorsque j'ai eu ces enfants, pasteur, j'ai vu d'autres hommes de Dieu, d'autres chrétiens. Chrétiens. Avoir pitié de moi.
Oh, pasteur, toi qui crains Dieu, comment Dieu t'a fait ça? Il m'a fait. Alors, biba, sali na nzambe mususu bazo yebisa ye. Pona basali na nzambe mususu ba yeba ko bota ndundu, eza lokola bana na bazana kindoki. Bazala kana kindoki te. Bazan normal. Bazaka ke eloko moko e progreaka pona couleur e bimana nzoto bazangi yango. Alors ba passer mususu ba konko yebise, oh yo to banga kanzambe, ndeni obota bana boye, bota la niveau ya ba congolais. Quoi? Il m'a donné des enfants extraordinaires parce que c'est que les gens ne savent pas. C'est que tout manque dans le corps crée une compensation. Okay. Les albinos ont une intelligence, je vous dis, à aimer ses enfants. On leur a donné tout l'amour du monde, de sorte que mes enfants qui sont albinos prient tous les jours pour ne jamais avoir la peau normale. Et au point où même ils ont complexé la troisième qui n'est pas albinos, elle veut être albinos parce qu'elle trouve que les albinos sont beaux. Ils sont fiers d'eux à un niveau. L'assurance qu'ils ont, mais c'est trop. Au point où je devais les calmer. Alors l'amour qu'on leur a donné, la manière dont on les a regardés, les a amenés à comprendre. Moi je leur ai dit ceci, parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer au soleil comme tous les enfants. Voilà. Et je leur ai dit, Oracle, est-ce que tu vois les Ferrari partout? Oracle. Non. Est-ce qu'il n'y a pas de Ferrari à Kinshasa? Oui. Mais pourquoi tu ne les vois pas partout? Mais parce que les routes ne sont pas bonnes. Ah oui, donc une Ferrari peut s'abîmer sur une mauvaise route. Et toi, tu es une Ferrari. Tu as une peau rare. Tu ne peux pas t'exposer au soleil comme tout le monde. Tu vas abîmer parce que tu es une Ferrari. Et l'assurance qu'ils ont. Et je les amène dans des écoles, quand même, où il faut les pas. Voilà. Bande konangai donc moi balinga e baby saka pona bango parce que ba supporter ngo te donc ba bana moko faut ba mela mingi ba vitamine D. Ba vitamine D pona kosunga pona bango et puis baza toujours na banda couper ça climatisé donc bango bana na vraiment ba botami place à chance ba kuti bomengo wana nyonso baza na po kitoko albi baza vraiment fier ya kozala bandundu et puis c'est comme ça dans la vie. Eloko nyonso oyo ndenge onzambe apeseli yo foza la fier nango même obotami o liboko ekatana o likambu boy il faut être fier de ça kozala ka complexé ya mutu te. Alors pasteur Marcelo si vraiment bozaki na ba idée wana oyo bosali tout bo valoriser bana na bino bazana na complexe wana te. Comment tu as laissé ta femme azana na complexe ya libumu li complexe ya kote ya sima basi? Pourquoi mbele lelo mama Blanche azali bande konanga mbele lelo azana ye alingaka kufa na ete malgré baloba ko esprit de mort azalaki na esprit de mort? Non, eza excès ya kokosa opération. Emso batona pe surtout na Turquie wana baza mitu malamu te bakoki kolekisa na bango pa anesthésie na nzoto olali olamuki lisute okeli bela libela ti ndenge arrêt cardiaque ya osala o na se anesthésie ou bien bakati yo 20 moko boye et memi na problème. Donc wana ezaki d'abord premier cas pour dire quoi bande konanga pona koloba ke bana siko ya boye. Lelo pasteur Marcelo azwi mwasi musosu ayeli batunaka chandako parce que azome mama kambu pressé angai naza sika kuumela na yeta kubala na ye aleli mwasi te abandi kosala déjà ba sortie médiatique azo poster ba photo ninga komi kobeba pasteur Marcelo a posté photo a baby na yete azalaka na ye bongo parce que ye moko pe azali albinos. Yé moko paza na makila wana ya ba albinos soki a s'exposer na moi so akobeba na ye bandi ko botande pasteur Marcelo a mi poster photo ndenga komi bomoni pona nini batu ba pesa ye ba chaeka batu ba yokela ye mawa pasteur Marcelo tika makam na maboko ya Nzambe kolinga te batu ba yokela yo mawa na biso batamukili eko ede yo te na miso ya Nzambe. Oh, pasteur Marcelo balamoko nuni azalaka boye mais l'air sikoyo a sokolaka tcheba soina e wana asali même 3 jours au bimalibanda te azaka place à climatiser malili kotier à se rajeunir eza bongonde bazalaka
ndenge yepe a soigner ka ponae mais mikolo azo soigner pote à 8 heures pour soigner pote et puis boyebi ke bazana ki exposé na moi même ibana na ye bazo souffrir ndenge ba exposa ki mama na bango ndengwana tango na nyoso bazaki na moi makasi wana mikolo bana na epe liboso bazana problème na po mais il va s'arranger bon mais la bakisi ba pokola ba mafuta ti ba kobonga na bango alors bino ka bomoni ka photo o bino nyoso bokomi mawa bo sani makambo nyoso ba pasteur bazo sala na kati ya communauté au lieu bon insister ba changer pasteur Marcelo a changé lelo sikoyo aye moko mwasi na kende na orphelinat amoni ndenge bana babengani bango bana bazoloba ke baza bandoki siko mwasi okozwa Marcelo oza sir na ebite lokolo za dia na mwasi mundele to konseka okomise na ndako po soko zwi congolaise akokanga na eka bana no bandoki do bandoki obino bokanga na ba famille ya bato e bandaka kozonga kana famille na bino yo bomoni lelo pe bana mamolangi bakomi kokabwana babandi kokanga na bandoki tout se paye ici baba ndeko nanga soki ba parents na bino basaki mabe bafuti yango te boke babino bana boya ofuta yango sikoyo to yoka na boke binyoso ndeko na biso a yeyo sikoyo bomona elongine awa yango yo yeyo oyo awuti ko publier yango yo bande konanga awuti ko publier to landa yango soki pe na ko soki ko fungwa mape na yebite de Jésus et boy nango hein bon de ni bimise na ka photo nazo comprendre peta ngena l'accident lo banabino bon ni bimise ka photo quand on a eu ce qui nous a passé et qu'on linga nangote voilà c'est compliqué hein pourquoi et même c'est qu'à photo voilà pas de problème même prochainement nakoya koche la binongo qu'est-ce qu'il a dit voilà. Alors bande konanga awa kaka bazoko bakomi kon na nini balobi na Marcelo pourquoi demander pardon tu as dit la vérité so batu osko bayaka ko encourager les mal tu as dit la vérité l'église catholique c'est la salle d'attente pour l'enfer a-t-il voilà donc bazoko encourager que entre-temps yaza ko bouler abenga ba catholique pour n'a kokanga esprit de mort ya mwasi na ye o eza ko landa ye partout mwasi na eza ko bimela ye pasteur Marcelo azana kimiate parce que soki liwa ya mutu eza ya nzambe te parce que liwa ya mama Blanche to ko chama ina monoko te eza na bonzambe te ata physiquement boye comment accepter pour na mobali yondo za maître ya ndako ondima o débloquer mbongo ou bien ondima mwasi na yo akende ko salisa ba chirurgie wana soki to longoli yango na spirituel donc makile ya mwasi na yo eza na maboko na yo bino pe mibalo bozake obimisi mbongo pona mwasi ake longola zemi mwasi wana tanga longolize makile ya mwana wana ekufi na makila na ye moko soki akufi na leba olongole zemi eza na maboko na yo bomonaka banani ba docteur ne bazaka wana e ba te bazalaka na ebele bakota ba science ba médecine so esenga ke fokota sikoyo omonaka te basinisaka mpe bato ba papier ke tosala opération tolongola ezemi tosala boye il faut signer papier bino mo bomonaka mpe bopito moso okeye ozobela bakomeli okomela kisi boye okomela boye basinisaka bato ba papier te poani bon raisonnaka poinini raison bela boy obe so sa boy basinisi ba to papier te même une petite opération mon bobimi bibo ba pasolio basinisi au papier te mais so comme l'opération longola zemi sala boye kende boy ba opération binene même sou ba changer motema pona ba yebi ke soko kufi nzamba tika makila bongo mutu bongo te il faut o makila na yo ekende landa elanda mutu wana nzima ki asinyaki. Vous comprenez?
Donc, tant que hier qui azaki adulte, a signé, mais ba pèse le numéro de téléphone. Pour ni ba benga ki camarade dite, ba bengi ka yemoko Marcelo azaki wana yaka, moi sinon awazo la mukate. Parce que azalaki ayeba ki azaki conscient que moi ça qui ça l'opération. Après la fois que ça a une grande fête à la maison pour leur fils. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui, bande qu'on a commis dans souka? Juste dans la conscience et pas papa na biso Marcelo, tika na no matalana na ba réseaux sociaux. Tika matalana, tika biloba loba na ba réseaux sociaux. Luka na no délivrance na yo. Okufeli mwasi qui t'a na c'est 40 jours na ne kokite. Molimo moi c'est normal et bima. C'est normal et tepa. Batumsu ba monango par-ci par-là, ba kokene nango pendant 40 jours na ne kokite. Donc, ozawana ote ananoute pendant 40 jours. Okosala ba média, ba sortir ba média te pendant 40 jours. Ba tout ko ba koufela papa, ngana yebi ba koni maman mususu, ba mbote belé, ba bisou place bozali. Koufeli papa na ye, ma sala ki ba 40 jours abano sala be mission te. 40 jours no sala mission te. Mais yo Marcelo, zo bima ba pik, na o monsieur Denis Lesi, na kangisi ozolando, zo kota, zo benga ba mikonzi, zo benga ba kanga ba batuboy. Pourquoi tu fais ça? Au vandisi pe na famille à moi si nanu ba sokoli ote. Oh mato kita. Tu dois se soumettre à la coutume. Au bala ki moi sur la coutume, moi sur azali muluba, aza Équateur. Bazape na bikila kila na bango, bazape na ba oyo na bango, bochaka teti wana te. Attention balobi o sukola ote mais faut bo vanda o pesa babiloko na bango, mais batebele te azana bana, tokola ksate bana na ba yokola ba maputa mama blanche bandola. Ba olata na bango ngote, zo ba maputa wana nyonso, bilamba na ye wana nyonso, longola ka ba sous-vêtement na ye. Tumba oh nyuso wana ba ma wax na ye ba bilamba na ye ba ni pesa famille na ye pesa mama na ye zana bomoy ba yaya na ye bazana bomoy soki ba koteka soki ba kolata na Congo ba teka ka nyonso balata ka nyonso mais oko préférer lem soso boa kayam mais lem soso pozana ba ton église bazana bilamba te kaba. Aussi longtemps, au vandisi nante, au zongisa, moi na maboko famille, au monaka bambilo ko zoyela yo, au bandaka komi baby sa yo moko, au bando komi baby sa yo moko ti, tokoyoka yo au kwei, au blanche yo ko zoyo. Nzoka nde yo moko zo bima mo pepe. Au penda ba balobangala balobaka au sese ngani. Après liwa au sese ngani au koma biloba loba, au koma boye parce que au respecter ba rituel ya famille. Bande koto souki wana pona lelo, j'espère que mutu na mutu ozupe par na yo. En tout cas, c'est triste pour na pasteur Marcelo, ba période où azo leka eza pasi, surtout pour na bana azo reconnaître yemo ki azali pe na makila ba albinos, bana na ye bazaba albinos, sikoyo mama oyo akoya pona kozwa bana wana. En tout cas, on a aussi Marcelo. Loko lozala na mwasi na mundele valoriser akozala bien na bana. Biso ba maman congolaise na ba nkana ndenge ba pesa biso tozakaka ba makande mama wana kindiki na orphelinat akutaki bana ba bwaki bango ya bandundu balobi o baza bandoki baza boye yebaka ke bana nao oya kotika bango na sora mabe. Zwa bango bakoli na bango tinda bango ta na poto baya na bango awa awa bako se soa basona bango bien bakozala na bango bien oya libosa sa kokside 18 ans ya kosala ba université na ina poto wana pe ya muke ya mwasi soki ya na ye déjà za awa ye pa koko ya na ye. Alors à bon attendeur, salut. Botika la malamu, bye bye.